HP Media. Omoni tango mutu azoloba nzambe afungolaka ngai matoi mbala moko et soki nzambe afungoli ngai matoi akomi koramene ngai na bahistoire du passé nalingi na illustre point mibale seulement mibale donc maman soyez un peu patient mibale kaka na maloba nyonso touti koloba omoni ngai lelo natelemi mama liboso na yo si j'enlève ma chemise ici natali sokomona quelque part awa nzoto nangai bane kopola c'est-à-dire que le Seigneur m'avait pris dans les séjours de mort. HP Media. Na mobembo nanga na mwanjo na nzambe tokomi quelque part batali singa ndako moko. Ndako wana ezalaki kitoko. Eloko na zolo ba j'aimerais que même ceux qui nous suivent en image, même biso toyoka yango parce que on ne se moque pas de Dieu, maman. Vous voyez sur cette terre des hommes, nous sommes des pèlerins. Mais chacun de nous rendra compte à Dieu. Quand il était encore vivant sur cette terre des hommes. Je suis allé dans la côte. C'est comme si ça ne suffisait pas. L'ange me dit que est-ce qu'on compte dans le local ou à nos mondes. Dans la côte, j'ai vu que c'était une cuisine. Ah bon? Ah, on a pu côté tous aller la cuisine là. Et ça la cabane, yo tala ma kamtolito la kisayo. Balobi fungola ba congélateur il y en avait 4. Maman na fungoli ya liboso, na fungoli ya mibale jusqu'au HP Media. La chaîne qui vous édifie. Ah, donc la fois dernière, elle n'était pas là, hein? Ah, ok. Peut-être que maman m'a oublié. Comme j'avais porté la robe. Non, je vois. Je suis heureuse de vous revoir. La maman a bien précisé. Oui, j'avais dit ça. On entre toujours dans sa foi. Mais sinon, maman, la santé. Vous allez bien? Elle va bien. Malgré des petites complications de ça. Ça ne manque pas au Congo. Ça ne manque pas au Congo. Mais du moins, je pense que le bien-aimé était venu anticipativement. Je lui ai même dit que quand vous serez là, commencez par présenter d'abord nos excuses à la maman. Parce qu'il était question que le pasteur Rickmond puisse nous appeler. Mais malheureusement, il est tellement pris qu'il avait perdu les vies. C'est ce matin que quand j'ai tenté de lui appeler pour avoir la confirmation, si ou pas il nous avait appelé, la suite était négative. Pendant que nous avions déjà eu un programme qui était tracé. Et de là, j'ai demandé au bien-aimé de venir pour vous aviser qu'on sera là aux environs de 11 h. Les embouteillages de Kinshasa aussi nous ont tellement bénis que voilà l'heure à laquelle nous arrivons. Vraiment, veuillez nous en excuser d'abord et que Dieu vous bénisse de nous revoir encore. Merci beaucoup. D'ailleurs, ce n'est pas un problème. Que vous appeliez ou pas, vous êtes chez vous. C'est votre maison. Quand on vient chez soi, on a vu une personne. C'est tout. Comme vous. Je ne trouve pas d'inconvénient dans ça. Merci maman. Et là, nous avons un objectif très précis parce que nous avons une course tellement distante qui nous attend. Et nous avons voulu ne pas trop
si ce n'est que d'apporter un geste. Souvenez-vous, la première fois quand nous avions été là, après que maman ait pris un document que vous lui avez remis, il y avait un mot que maman vous a dit. Je pense l'avoir aussi répété, que nous sommes chez nous. Et aussi longtemps que Dieu nous ouvrira une porte, on ne manquera pas de venir chez nous. Vraiment, ce qui est vrai, maman avait reçu l'appel des bien-aimés d'une église, d'où elle venait, qui ont aussi suivi l'émission qui a été faite. Alors il y a une personne de l'église qui était touchée. Voilà pourquoi j'ai demandé à la maman, comme c'est envoyé en espèces, c'est mieux que nous puissions la glisser, cette contribution dans l'enveloppe, et directement venir vous la aussi le temps. Voilà en un mot l'objet de notre présence en ces lieux. Mais du moins, maman, nous sommes de cœur avec vous. Je tourne souvent tout autour d'une référence biblique qui dit comme ceci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Vous me voyez là, apparemment vous allez dire que non, les prophètes étaient en bonne santé, mais j'ai été empoisonné 7 fois. Oh là là. Et même là, je suis là, mais je vis avec les poissons dans le corps. Non, moi seul, mais voilà encore elle et mon frère, ils furent aussi des victimes quand nous sommes allés là à Goma. Mais malgré cela, l'amour, comme c'est déjà quelque chose que Dieu a inséré dans nous, en tout cas, et ça, la tango tchesinda na kingo alinga kende na gauche, bendi azongi na droite, akoyi kokima te. Donc c'est dans ce sens que non, le parent que nous voyons chaque fois ici, ce sont nos cocos, ce sont nos mamans, ce sont nos papas. Ngana loba ke zaka ka baoto zana bango na ndako te. Et ça ka baoto botami na bango non, mais baoyo wana pe ce sont nos parents. Voilà pourquoi hier j'ai insisté na bandeko faites toujours maman les biens et l'andaka. Amen. Et l'anda faites toujours les biens parce que oyebite na bola monini nzamba ko épargner na likama moko to na bola monini nzamba ko fungolelo nzela moko. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, je ne cesserai jamais de faire. C'est une vocation que Dieu m'a donnée. Vraiment, gloire soit rendue à Dieu pour notre présence. Je n'aimerais pas être égoïste parce que dans ce pays, on nous a donné un slogan, les femmes d'abord. Voilà pourquoi j'aimerais... Mais vous êtes des beaux. Je vous ai dit au bureau. Voilà, maman. Elle a préféré que je vous donne la parole. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Maman, église les bénis na États-Unis. On dit que tu vas rendre la coco na biso visite. Alors, comme Batindi, na boyi et les kaboye, on dit na benga papa, na bina ba accompagner là et pas y a coco na biso. Maman, esengoza munene. Komona musala kana na lubaki soki bato bakomona kabisa ata musika basunga biso vraiment na kosepela makasi. Ah, kutu nabaki na libina bana nasala banderole parce que le 1er août d'habitude la fête à la part. Alors les gens ont interpellé bato. Là ça va kaka donnons le sourire à nos parents au homme de vieillard de cabine. C'est tout. Sauf que Mutatsali, il va comprendre. Parce que Mkwaza Kabamsusu, bah on est à la cimetière, bah l'élu, Bamsusu, Bamimi Pekado, Pana Bango, et Bongo Baobazali, mais on considère Bango. Ndé yamona baki na lobi na pesa la message wana de façon que nous la le premier toana batubaya. Soki bande ko États-Unis vraiment ba moni biso ba kanisi biso nzamba pambola bango ta kuna bisika bango bazali. Parce que musala bango ba komo sala wa eza déjà musala nzambe. Eza nina nzambe ndenge papa sera uti ko lobi. Ngana zana témoignage na ngai. Na melaka omoni na sala couture. Na melaka otobengaka finite épingle ordinaire. J'étais encore une jeune fille, na stage. C'était en 75. Et là, quand je suis les alaki, le papa me dit que j'ai évolué au babangi batiki yango. Na 2004 j'ai dit. Na kemo na docteur so atali mais est-ce que tu vas opérer? Na linga na zana bango sa opération modèle. Au chimiothérapie. Na bina osala ta bisinga lobi ah mama. Nyoso zobo ndoko fana lobi. Soki nga na yemba na chorale te. Parce que nga na banda ko yemba na chorale na Genève.
Tant na bas chorale, la première communion, j'ai quitté le bas pendant la première communion. Et je continue de chanter pour le Seigneur. Tina, je vais la communion. Sauf qu'il soit ingrat, pas bon manga na cancer à gorge. Mais ceux qui ont un mouton, ils prennent à foutre à cabier, n'a pas na cancer à gorge. Docteur, vous croyez quoi? Alors, le boy chimiothérapie, le boy paye opération, tu peux céder dans 6 mois. Là, nous sommes en 2004. Nous avons lobby. Nous avons lobby en monte. Alors, la valeur n'a pas bon, on a 2010. Bah, métatase et panzaniti, et au Bimana libellé 2 fois. Et bien, si nous chopons mon corps. Tant qu'on a fait au monde na ABC, ABC c'est là qui tue. Mais le coup les bimi c'est fini. Vous avez vraiment épanoui. Na aussi le sujet, na côté scanner. Effectivement, bah monia. Docteur a dit, madame, tout ça. N'a dit, oh monsieur, est-ce que vous pouvez opérer dans le vie? Non. De faire opérer, c'est une opération fantaisiste. Parce que Dieu t'a déjà guéri. Donc, place où il faut qu'il y ait des avantages pour et se cicatriser. Et bon, on va opérer. Et tout ça, à cause de la Babylone, comme tout le monde a remarqué pour nous. Mais chez Dieu, c'est vraiment merci. Je remercie nos amis qui sont aux États-Unis. Ils ont trouvé aussi les chants de Seigneur. Ils ont besoin de ça. Ils ont parce que le problème, dès que je mets mon pied, wana, le problème, maman qui prie, maman bonne et tout ça, il faut avoir de l'argent. Mais comme le pays marche à merveille, nous aussi nous marchons à merveille, sauf Dieu qui sait. En tout cas, merci. Moi, c'est maman Jean-Claude. Je vais accompagner sœur Nabiso, puisque la cadre de Moussa Lopse comme ça là-bas. Si c'est notre maison, ils ont la première photo. On a l'habitude de venir voir nos parents, nos grands-parents. Toyaki à la fois passée, cette fois-ci, on est encore revenu. Nous allons permettre à tous les ressources pour nous autant de la papa na biso, papa na biso, maman na biso. En tout cas, na pamboli moto nyonso. On a dit ne fût-ce que 1 centime na poche pour nous contribuer à l'œuvre. Nzambe na biso aza dévoreur. Alors on a dit que y a un multiplicateur. Oh non, ça veut dire contribuer à la œuvre, nous avons multiplié la séance, à multiplier en gros, à kupambola kaka mbongo na ye pe akopambola mabota na bango akopambola bana na bango mibala na bango misala na bango oyo pe abala te nzambe akopesa ye libala oyo aza maladi nzambe akopesa ye guérison. En tout cas na pamboli nzambe mpona amour na bino bolingo bolakisi puisque epesami na motu nyonso te kokaba eza don motu nyonso akabaka te eza vraiment nayebi te nazangi na maloba oloba me nzambe apambola bino mingi. Merci beaucoup. Si vous pouvez lancer un appel par rapport au Mama Otu Koloba, il y a journée à le 1er août. Na osenga pe na bandeko soki likambo Mama Otu Koloba vraiment soki etouché bino à cœur au lieu tokendaka na basimetière bao wana bazali déjà ya kokufa eza na adage moko elobaka aimons nous vivants tolingana toboni na bomoi bao bazawa mabota esundola yo kotika maman akomi pe mukolo charge wana tu vois même si ata mbongo ngo yo te mto obimisa mais le fait toza ba parents on vendre kaka maman et maman ernest kaka et ça la rappelle bien si on peut soulager le fils que la peine il y a maman na ya bakoko na biso parce que si elle a quelque chose dans sa poche elle sait que même si on venait nous dire na robinisa mais ce que ezaki imagine toi moi nazoya kosenga na tonga bipesanga lipa yo maman na poche ozana eloko te et ça la passe en tout cas vraiment il est na kobosela wana par rapport au premier mais ezaka au 1er juin que il pense que ezala si devine que comme continuel habituel oh nyonso amoni kango ko contribuer ne fût-ce que chaque mois il peut le faire nzamba kopambola et nzambe wana faut yeba et so yebi ndengo a opéraka au mona que ça ne sert à rien au bomba ata bible mo elobi qui amasse trop s'appauvrit mais oyo apesaka azo s'enrichir aza na bandenge na yapesa kokasa te kokeleka mosala ayebi ndenge apesaka. En tout cas vraiment je lance un appel na ba oyo nyonso ba oyo bapesaki na oyo nanu bapesi te ke bamoni video oyo nzambe atouche mitema na bino oyo akoki kocontribuer asala mpona gloire ya nzambe. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman.
Nabanda qui le tout à l'heure que l'essentiel a été dit. Vous savez, maman, on a un principe très spirituel dans une expliqué encore. Au moins, tango mutazo le bas. Nzamba fungola kanga imatoi mbala moko. Et ce qui nzamba fungola matoi a comme ko ramener ngai na ba histoire du passé. Na livina illustré point mi balé, seulement mi balé. Donc maman soyez un peu patient. Mi balé kaka. Na maloba nyoso to uti koloba. Au moins ngala la teli mi maman liboso na yo. Si j'enlève ma chemise ici, hein, Nathalie sur moi quelque part on dit on a ngeba neko pola. C'est-à-dire que le Seigneur m'avait pris dans les séjours de mort. Le Seigneur m'avait pris. Pour la canisse qui sont allés témoigner l'histoire, il y a riche, na pauvre Lazare. Ok. Le Seigneur, moi aussi, a joué Kingaï dans ces jours de mort. Pendant un temps. Et dans les gens qui ont deux faits où ils marquent ma casse dans mon boutique. Il y a Liboso. Na mobembo na ngana mwanjo na nzambe tokomi quelque part batali singa ndako moko. Ndako wana ezalaki kitoko. Et loko on a zolo ba j'aimerais que même ceux qui nous suivent en image, même biso toyoka yango. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu, hein, maman. Vous voyez sur cette terre des hommes, nous sommes des pèlerins. Mais chacun de nous rendra compte à Dieu. Quand il était encore vivant sur cette terre des hommes. Je suis allé dans la côte de c'est comme si ça ne suffisait pas. L'ange me dit que n'est-ce qu'on côte dans le local ou à nos hommes. Tant qu'on a côté, j'ai vu que c'était une cuisine. Ah bon? Ah, on a côté tous allés cuisiner là. Ezalaka balabi yo tala makamtoli to la kisayo. Balabi fungola ba congélateur il y en avait 4. Maman na fungoli à liboso, na fungoli à mi balé jusqu'au 4e, na tchelo boko na zolo. Je ne supportais pas solo ezo bima kuna na 4. Ba congélateur on les a qui plein. Ba misoni, ba soso, tout ce que l'homme peut se servir pour na survie na ye. Les a qui na 4 mais polaki. Na banda qui kokoka ko supporter en gote. Mais pourquoi ça? Vous savez la réponse que l'ange m'a donnée. Nase na moi. Ezana ba mingi bazana makoki. Bazana biloko akolia. Mais ba kosunga moto azonyo kwama okende ko bwaka ngona fulu, okende ko pesa mbwalia mais ndeko na yo azonyo kwama. Mama, et tumbu pona bato wana ezozela bango na lola. Toye ko comme sika mibale parce que nazo pesa kaka banda kisami balé. Ezali pasi yango na lobi aussi longtemps qu'elle en est en vie. Faisons toujours les biens. Bah quitte etanda maki belé. Mais eloko na kamwa ki na moni bagage likolo. Na tuni mwanjo moto na pona nini ba quitte yo batie ba bagage. Azongi singa na mokana na Apocalypse 12. Bible lobi e sengo sasa yipi ko banda lelo pona ba onyo so bazali kokufa kati na nkolo. Po ete sima na bango kokufa misala malamu na bango nyonso bazalaki kosala na se na moi eza kolanda bango kino na lola pe moi j'avais koyebisa ngai mikumba oyo ozomona likolo ya bakiti ezali le bienfait ya bato nyonso bauti na mokili bolamu bazalaki kosala. Voilà pourquoi ndenge mama uti koloba aussi longtemps que l'on vit ne cessons pas de faire le bien. Maman nzamba pamba biso. On peut suivre maman pour Église les bénis, les motos, Pessi, maman, la veuve, et maman, Coco, Coco, homme de théâtre, donc, la commission, la maboko na yo. Église les bénis, quand même, toi, pasteur, Kadi Sadipo, les États-Unis, les Naposizaki. Merci. Merci beaucoup. Nous avons bango, maman pe alubaki. Moto nyonso atiaki 10 francs, 10 centimes, $1 awa. Nzamba bati lisusu nini. Et puis tomonaka lipamboli mingi ezalaka kaka bozwi ya se. Mais santé na biso pe yoza lipamboli. Na kasi boyeba bito ba témoignage eza kutu ebele. Boza na temps ebele te. Nzambe amona bango apambola na ba santé na bango. Surtout na période oyo. Biso toyebisaki nzambe bana makambo ya coronavirus ebimaki tolobi nzambe bandeko na biso baza libanda mboka baose retrouve kati na likama oyo moko te azwa maladi oyo mpa bango soki bajeu eza mpasi mpo baya kolona lelanga na yo epuis toza na batémoignage na ngambo kuna bandeko na biso kaka bazobenga bazobi mama ceci tobosani bino te me maladi tozosala te c'est pour dire que nzambe mpe abatelaki bango ndenge nango mpe lokola bandeko baza kuna toyambi vraiment na motema malamu ekosepelisa bakoko mpo ndenge nasala bango mwa eloko moko ya bien
nzambe vraiment mona bino na yo bosali na konjeta biso ndenge ebebaki fo babongisa yango nzambe vraiment amona bino mpe apambola bino mabota na bino maboko na bino mpenza etondisama na misolo. babakisi bango babanda kozanga te kobengaka bino kotinda mwa mokie nyonso bango bandozwa kuna. Nzambe osepela mingi. Ok, merci. Merci beaucoup. Je pense que maman, nzambe amona bino lisusu tozanga bino elongo. Voilà pourquoi ngai nakosepela ete otika biso tokende boye te olibondeli na yo ezala lipamboli mpo na biso. Merci nzambe totondi wana batango papa azali ezalaka te oyebaki na journée ya lelo papa basali lelo bakoya kati na esika mpona koya kosala mosala na yo tika ete ekolo yo moko ozala na bango yo moko opouvoir na babesoin na bango papa yo moko osunga bango na temps na bango bazali kopesa na compassion bazali nango mpo soki bango awa te etonga toyebana mpe na baninga ngambo mosusu te baoyo kuna mpe bazalaki attentive na lolaka na yo papa otushaki mitema na bango leka kopambola bango tika ete banso bazali koeve kati na elanga na yo nzambe bazwa lipamboli bazwa longevité ndenge tolobaka papa na ngai mpo ete bakoba lisusu kosunga bana na yo bazwami na yo esika lokola bayaki na yo nzambe obatelaki bango batela bango mpe na bozongi bango na bozongi na bango na kongo na yesu oyo azali mosungi mpe mobikisa biso tolobona. Merci maman, nzambe apambola biso. HP Media, la chaîne qui vous édifie.